kaka balakaki ndenge kaka esalami mokolo ya samedi 25 avril 2020 ezalaki mokolo ya esengo mokolo oyo bandeko ya communauté congolaise de Williston, Nord Dakota, États-Unis d'Amérique oyo ekumbamaka na président Alain Bolela, le jeune dynamique Donald Trump congolais baponaki mpo na komema assistance na bango na ba personne les plus démunies awa na Kinshasa, capitale ya République démocratique du Congo, na période oyo pandémie ya coronavirus ezali ko frappé mokili mobimba. Délégation oyo représentaki communauté congolaise vivant na Williston, Nord Dakota awa na Kinshasa, basalaki descente ya liboso na centre d'encadrement et d'hébergement La Miséricorde, orphelinat oyo ezwami na commune ya Kisenso, plus précisément na avenue Lukengo na quartier 17 mai, pour na kotika badon ya basaki ya baloso, ba carton ya soso, ba bidon d'huile, pe ba savon liquide pour na kosokola maboko, façon ya korespecter ba geste barrière, ndenge ba minganga basengaki, bayambaki bango na esengo makasi, pe bazangaki maluba te. Na bengami na kombo ya prophète Arnaud Adoula, o naza responsable ya centre oyo, responsable vraiment na pamboli nzambe na geste otoleka awa kola pambola ndeko nyonso apasaki pona bana oyo na moment oyo très difficile, moment oyo bazo bimate rien ne marche, mais na mo bandeko na biso na niveau États-Unis ba kanis pona bana ngai vraiment na kati ya motema na tonsa mne sengo kolo yeso abosana bango te geste basali oyo ezala fongola ezala monument e ganga tango nyonso lokola nzamba lola abosana dorcasité abosana tabita te abosana pe bango te na komba Yesu Masia geste basali oyo ganga génération à génération nzamba pe sabongo bakoki pa continuer ko soutenir encore koleka voilà vraiment nzamba pambola bango kolongwa wana même opération délégation ekitaki na orphelinat mususu na commune ya Matete na œuvre de suivi éducation et protection des enfants de rue bayamba maki malamu na coordonnateur ya centre Monsieur Deo Kitoko oyo azalaki na bamo juste ebele baza na bambongo mais geste oyo ndenge bango basali batikala kosala ngoti mais bango baza musika ba s'organiser de façon que bakanisa bino ngana kombo ya lingomba na pesi bango merci pe nzambe apambola bango na kosenga pe bino bana obo yambi koli euti pa bayaya ba papa ba mama opesa pe mo ya remerciement po ba mona ya solo ke tozalaki na bino moko parmi bana oyo bazali ba bénéficiaires ya don oyo uti na communauté congolaise de Williston, Nord Dakota, États-Unis babakisaki boyi bongimi kosanga na soko mona biso zika ete bisala na bino na soko bosala ekende boso nzamba pambola. Point de chute ezalaki nde na homme de vieillard ya Saint-Pierre na commune ya Kinshasa esika wapi baremetaki biloko na maboko ya sœur Yvette Mayubu oyo azali gestionnaire. Surpris na geste oyo en tout cas ba bénéficiaire bazangaki maluba te. Oye kokomela biso apona kotala biso apambola bino koleka apambola pe bandeko na biso batiki biloko atuka nzamba bakisa susu ebele pe apesa kina pe abatela bino na mipepo oyo nyonso etelemini biso na bino na biso nzambe wana pambola biso pe nzambe wana batela lisusu koleka mipepe wana ekende musika na biso na kombo na Yesu bokoma na kimia wana ezala na biso nyonso ezala bango kuna ezala biso antuka nzambe abatela kaka biso ndenge abateli biso titokomi na ngonga oyo ebele batiki biso solo na ye asombe bela biloko boya kotala konga bazami me ya kanisa yango te ayebi kaka bakoko na ngai na kotika bango pe asali geste wana asombe biloko apesi biloko kotika awa kanzambe akanisa bango akanisa pe bino apambola bino na nyonso kosala misala pe na mabota nzambe wana aza na bino pe apambola bino lisusu koleka merci tala bolingo tata nzambe oyo lobaki na mwana wa Yesu Kristo linga moninga na yo lokola yo bolingaka pambola bakoko na ngai ba utala biso bolingo oyo lobaki mwana wa Yesu Kristo ke linga moninga na yo lokola yo bolingaka mopepe mabe ekima bango kwa bango te baumela haleluya nani mokonzi
ya kosamba eza te merci mingi na Donald Trump congolais les jeunes dynamiques président Alain Mbolela pe bandeko nyonso ya communauté congolaise ya Williston Nord Dakota na États-Unis d'Amérique pour na geste oyo bosali ozaka na Nord Dakota na États-Unis d'Amérique oyo bakambami na président Alain Mbolela biso toza kaka mpona koexécute oyo batindaka biso tosali mosala oyo batindaki biso ilile ezali bakomona donc merci na bango nyonso kuna epuis nayebi ke ezali ya suka te boye nde ezalaka ezali exemple à suivre eke yo